FCC vient de faire la démonstration que c'est une force républicaine. Vous avez vu, nous avons marché, 0 incident, 0 casse, 0 blessé, 0 mort. Ça veut dire que par rapport aux autres, nous avons fait mieux. Tata, na kombo penguya na yo, na sengi lipamboli yangelingeli, na babone nyoso ya cleboa, babone nyoso ya cleboa.com. Bopambouami, 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 pe Bopambouami les sous-sous. Cleboa.com, atatata la va moins épi batala kayangu. Nos internautes à travers le monde entier, encore une fois, c'est Annette Chutouka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a quitté sur le terrain parce que nous sommes là pour vous informer à temps réel. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Omporio, garçon slim. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, toza précisément na triomphal, toza na triomphal. L'élo pena tout sentir peu force y a FCC, hein. Marche l'équipe tranquille, gaz, babeti gasté, marche l'équipe tranquille. Malgré que tout le monde y a une barrière qui sépare militaire pour population bakati à côté il y a palais du peuple T. Restez branchés sur cleboa.com, hein. On se retrouve juste après.
Et sans la paix, nous allons retomber dans la crise. Et vous savez qu'à cause de la crise, nous avons connu une grande période de déstabilisation et on n'a pas pu organiser les élections. Grâce au concours de tous, nous avons réussi ces élections qui ont engendré l'ordre politique qui est en vigueur aujourd'hui. C'est un bijou qu'il faut préserver. Voilà pourquoi je viens de dire que c'est une marche pour soutenir la Constitution et les institutions de la République. Et donc, le FCC vient de faire la démonstration que c'est une force républicaine. On s'est battu pour la démocratie et il faut que cette démocratie puisse fonctionner harmonieusement. Bon, les hommes marchent à soutien l'institution en Mboka. Ils vont soutenir le chef de l'État en place. Ils vont soutenir Fatih Béton. Ils vont soutenir le Parlement. Ils vont soutenir le Sénat. Ils vont soutenir l'institution en place. Ils vont soutenir l'institution de la mission en Mboka en place. Ils vont soutenir Fatih Béton. Ils vont soutenir le Parlement. Ils vont soutenir le Sénat. La FCC est en avenir. FCC na cache est en avenir. Parce que les coalitions, de bonne cohabitation, de coalition est en avenir. Cache la FCC est en avenir. Avenir esali. Cache FCC, vous allez encore la mission maille. Jamais. Hier, vous avez fustigé l'UDPS qui était sur le terrain. Aujourd'hui, c'est vous. Est-ce qu'on peut déjà penser à une rupture de la coalition? La différence d'abord est de taille. Vous avez vu, nous avons marché, 0 incident, 0 casque, 0 blessé, 0 mort. Ça veut dire que par rapport aux autres, nous avons fait mieux. Et en plus, nous avons marché en respectant les lois de la République. Nous ne sommes plus en état d'urgence. Tandis que eux ont violé l'état d'urgence, les lois de la République. C'est toute la différence. Donc aujourd'hui, vous maintenez quand même la coalition. Notre coalition FCC Cash va au mieux. Il n'y a pas de problème. Malgré les difficultés,
malgré les quelques vicissitudes, nous continuons dans la coalition FCC Cash, ça se porte mieux. Mais quelle chance donnez-vous à cette coalition lorsque la présidence de la République et la primature sont traitées? Vous savez, c'est au niveau de la hiérarchie de notre famille politique qu'on pourra résoudre ce cas. Mais au moins nous soutenons la coalition jusqu'à présent. Merci. napesi mbote na bandeko nyonso baolanda biso na baoyo batikalaki na bapale napesi bango mbote. Lelo tomoni bino ba jeune botelemi bo marché mais bato mosusu balobi kutu nde bobimi mpo bo marché boza mpo bafuti bino bambongo est-ce que ça te bapesi biso mbongo te eza volonté na ngai na yo marché mpo na likambo nayebeli donc moto aloba te kapesi nga mbongo nayeka nazwi polo na drapeau na yo marché na kota parti na biso. Expliquez biso ndenge outi koloba awa obimi au marché mpo na likambo yebeli obimi mpo marché mpo na nini? Bon pour la soutenir l'institution prise par le chef de l'État et puis elonga na yeli surtout ezara pour na toi dollar nde komeli dollar biso toyeba ngo atawe Kabila nda longa tika ngo na 16 000 14 000 mais l'autre s'est retrouvé dollar et comme il a 2000 donc 20 200 et quoi ça la papa basala tous les moyens ba quitter la biso même dollar mbongo moko et bela ba 5 belé bongo tika la salate maman de un an ba classe commissaire ba para bazo travailler té to éviter dollar et mati banda ko mati bo ba o ba za be ba salaire ba 200 dollars 100 dollars a foot be 50 dollars na ndak 100 dollars bongo mbongo kolia mbongo ko futa na classe to éviter vraiment to ça ni to na posa dollar et kita est-ce que marche les na kimia ba militaire barcelé bino et le côté les qui na kimia calme. Mesdames et messieurs, ça continue toujours à toza na triomphal. Bonjour. Bonjour. Tomoni bino lelo bobimi batu ya FCC pour bon marché. Bon mais quand pour expliquer ba téléspectateurs non so bazolanda biso bobimi pour bon marché pourquoi? Bon, biso batu ya FCC surtout bimi na nzela eza été mokonzi ya mboka na bato na ye bazo respecter les sous-soutés et loko babengi constitution. Ba institution na biso ba komi ko respecter yango li sous-souté. Toza na posa été ba respecter yango. Et toye pe ko la sembela na bato bazolo ba ke non FCC eza majorité ya ko fabriquer. Eza eloko moko ba monter. Je pense que bango moko ba moni lelo ndenge peuple congolais à répondre favorablement na babiloko balobaka wana. O FCC ça za majorité na parlement ya ko monter bino moko bomoni botamboli ndenge population à répondre favorablement na mbela oyo ba autorité balasaki. Depuis kala air dollar et bandaki komata ba loi ebele batu ya FCC to monaki bango ba marché té mais aujourd'hui après la muka et marché na UDPC marché ndé to moni bino batu ya FCC pe bozui likanisi ya kobima po bo marché. Bon biso soki tozui likanisi wana ya kobima na nzela eza pona kolakisa bato nyonso ke non trop c'est trop mboka ezokufa. Mais mboka kokufa te dans l'état que batu o ba na volonté ya kusala bazawana. FCC ndenge bazawana baza conglomérat moko boye ya batu oyo baza na babwanya o bakozwa babiloko ame batomboli mboka. Tokomi na dollar à la 2001 dollars et 10 dollars comme la 20 100 francs 20 200 ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Tant que tozalaka na pouvoir, ils ont 16 000 francs. Tokomi wa bazolo bakero FCC mutezo kale bango. Faut que basali mabe FCC programme ya 100 jours au monini. La kisanga motomoro ya FCC zaki na katikuna. Tant bala 100 jours na bango. FCC akenda kita ba échouer, ba ibi. Trop c'est trop. Batika makambo bazo sala wana. Lelo agitation makasi za na ngambu ya bata FCC parce que état de droit est éliminé mboka na biso. Madame, état de droit c'est le respect des institutions aussi. Soko olobi état de droit, mais yo moko zo respecter yangote. Eza normal ta président zo violer constitution. Si ya zo loba état de droit, c'est le respect aussi de la constitution. Azo respecter yangote. On ne peut pas instaurer état de droit sans justice. Binomo zo mambo de zo leka. État de droit, oyo yazolo bawana isa bien. Toi na posa état de droit evanda. Mais pour evanda, il faut respect à ba institution. Azo respecter yango te. Bazo violer yango intentionnellement. Voilà, merci beaucoup. Mais sinon, bato bazo la nabiso ba roloba, bato ya FCC soki babimi ebele lelo na nzela.
eza na volonté te ndenge batu ya IDPS babimaka na volonté na bango. Soki batu ya FCC babimi eza pour bapesi bango ba 3000 francs. Madame, et belé à bateau babimi o eza po na mbongo. Moi je suis étudiant. Je suis en deuxième licence. Na ye na wutinda kunangai. On a un drapeau par la tia. Na la ti drapeau te na zui couleur politique mon côté. Na 1000 € la congolais. Le lo eza marche ya ba congolais. Eza FCC kututé. Ba ba pesi ndembela. Sko biso to monique batata wana bazana volonté ya ko élever mboka. Ndeto bimi. Je suis un congolais, je suis sorti. Ba bengi ngate ke o pona 2000 francs. Ba pesi ngelo côté. Na monique mboka ezo kufa. Mokonzi mboka ifata la mboka ezo kufa. Ndeto bimi. Ba pesi biso eloko te. Moto akosa binu te. Voilà, merci beaucoup. Et le Ronini, Boruiko Senga na bakonzi ya mboka, Obazolanda bino à travers le monde entier. Bon, et là, quand on senga bango ya liboso, ils ba respecter ba institution na biso. Parce que yangonde eko pesa biso sens ya développement ya mboka. Et là, na kosenga na président nation, président na biso ya république, monsieur Antoine Félix Tshisekedi, ba respecter nan ba test o toyokana na bango. Eza constitution. Et là, chef de l'État ko respecter constitution ndenge nini. Soki bino batu ya FCC ba bengi bino bo se présenter, bolinga ko se présenter te. Au moins na soki ba bengi bo se présenter bino bozolo ba boza na problème te parce que bo benga ki yemei. Bosoli na yemei ya wana boza na. La kisa biso esika moko ba bengi sa ki biso ba boyaki. Soko batu ya FCC baza batu moko baza bien disciplinés. Sont des hommes responsables. Je ne pense pas que balasa appelle moko pona ko benga bango ba boya. Soko yebi ata moko yebi sanga ipona luba. Keno ba benga mutu tel aboya ko se présenter. Yebi sanga na luba. Mais oyebi mukolo ba benga ka ministre Tunda aki ne ko se présenter moni niveau batu ya FCC baza ki paniquer. Ba osana ba vidéo bazo benga ngo tisatu. Eloko basalaki ya kokanga ministre en fonction ezalaka te weza ba ko violer loi. État de droit. Ya ko tozolo ba ke non ba ko ki ko installer état de droit na ko viola ka ba loi ezalaka te. Un ministre en fonction ba ko kanga ebongo te. Wana eza ko violer constitution na biso. Oyo mwana mboka Joseph Kabila anyokwama a sacrifier jeunesse na ye. Pour le loto commandé que to komi mwana mboka Félix aye ba komi ko violer yango ezalaka te. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon, nazo pesa bandeko nyonso to ba batikali na bandaku. Biso toyoki ko marcher, toyoki ko sala marche moko pacifique o babenga pacifique. To pesi mbote d'abord na madame mère double, place Azali Mariam, na pesi mbote mingi. Na pesi pe bana na nyonso to mbote biso batikali na palais. Mais papa nanga lelo batu ba moni bino bobimi bo marcher. Est-ce que vous pouvez expliquer batu bobimi bo marcher pour nani? En tout cas, tobimi poto marché parce que tala makambo ezo le kamikolo na mboka eza bien ti. Notamment to bandi na mbongo to bengi dollar. Dollar reçu en plaire donc koleka donc comme des francs congolais comme na semoko donc mingi. Vous comprenez hein? Dollar mo konzela biso Joseph Kabila tikaki yango na 160 mais na minute oyo et comme na 210 220. En tout cas, il y a des autres salariés notamment les sous la vie sociale autour se manteler sur ça. Donc le peuple congolais a souffrir présentement donc mboka ekoti kao. Souffrance et l'équipe mingi. Il y a un marché qui est normal. Depuis que la poigne bon marché, te bozeli bon marché KKR la muka to UDPS marché les binobe bozuli kantia ko bima po bon marché. Oui, puis maman à un moment donné ils ont eloko moko donc to so benga correction. Parce que trop parler peut tuer. Bazolo bamingo Kabila sili Kabila sali boina boye mais non to silité. Bino moko boza témoin oculaire. Les exemples sont tellement légion. Moi, je commenté en mais sinon, militants, la population, je bimara na volonté na bango. Mais batu ya FCC balobi, soko ye ko marché, ozana polo, ozana chapeau na 3000 francs. Est-ce que tu as la zabone? Est-ce que tu as polo? Nazana polo. Il ne faut pas qu'on yoka biyoka yoka maman. Il ne faut pas qu'on yoka biyoka yoka oh eza parti donc la plateforme moko cher à Joseph Kabila et ça n'a pas idéologie donc plateforme sous bako soutenir était. Est-ce que coalition ezaka en avenir FCC na cash? Avenir ngo eza wapi? Donc Koufi. Koufi.
Écouffi, va travailler, biso peut travailler. To travailler dans la cohabitation. To travailler bon parce que baza sérieuté. Sinon FCC de vos majoritaires dans le Parlement. Sinon de vos aura décision. Mais c'est ça, mais ceux qui biso to sali, Dieu to sala. Côté kuna, baya wana nde baza kuna na benga bango moment donné va voyou. Nde baza moment biso to sali marche. Ata eloko moko te bukanité. Ata lisasi moko betamité. Donc les parti moko donc plateforme moko ya ba intellectuel comme nous sommes. Ah maman. Donc état de droit ça on a qui s'acharner na l'état de droit ni état de voleur état ya nini ya poison état de droit ni tozanangwa maman état de droit na likamba poison soto bitotala bien za mingi batu ya UDPS ni bazaki na bande ko la victime na mamba ba poison bata FCC batikala ki na ko biso eloko moko on moni te eloko wana ozo salma ba poison na eza entre eux parce qu'ils ne savent même pas comment gérer bazo bundaka bango na bango place moko babunda nazo vérité parce que moi-même je suis kassaïen parce qu'on dit que à peu perdre ne vaut pas de kassaïen non je suis kassaïen mais biso zolanda na idéologie côté ça malamu de zolanda mboka eza rozika mboka eza rozika défendre. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, moi journaliste. Pesa mbota bandeko sur Zolanda à travers le monde. Ah bon, mbota na pesi na bandeko nyonso ba na biso batango oyo et particulièrement na militant nyonso FCC et puis ya biso ya ATD oyo ba manifester de pas moko lelo. On a reçu ba institution mboka. Voilà, merci beaucoup. Mais quand peut koyebisa biso marche les kindengeni. Bon, marche de façon générale ou bien particulière eleki na malamu. Tuma leki malamu to tamboli kimia to bukite to fingite to participer dans l'équipe malamu vraiment. Voilà, merci beaucoup. Mais sinon par curiosité, tout le monde marche ici là qui déjà batumsu bazozonga mais batu ya parti mususu batikali to somo na triomphal batu va se regrouper basangani ndambo za ponani. Bon, au moins, à part que ça marche, tous les militaires à parti. Les militaires parti, les gens m'ont bêté pour le tirer à parti de Bissau. Comme on a parti à ATD, où il y a parti chez Aujourd'hui Makila. Donc, il y a des problèmes de dépôt, ils ont Bissau à chaque jour. Donc, il y a FCC Babimi Belé Makasi bon parce que proposer qui bino polo nambongo. Est-ce que ça bon, on a habité ceux qui polo nambongo, ils ont combien OK non essayer bon ça vient moto au moto à route. Est-ce que polo oyo to na tibo ils ont combien tombo ba pisa moto ko et bon ça vient naï. Ils ont pour ils ont que non bato bazana pour ça ya makamamboka. Et surtout que non match na biso ils ont qui pour na soutenir ba situation mboka de congolais pe o aza souci pour na ba situation mboka na ezaki na ndenge malamu ndi amashaki. Moi, motuna moko lisusu FCC na cash eza na coalition batu ya UDPS ba marche ki pona nini bino pe bobima ki te bo marche pona rolo ba na minute oyo bozaka iloko moko. Voilà maman je laisse ces questions eza malamu au moins ni biso to pas soutenir ba institution mokonzi mboka o aza institution liboso à la saki wa benga état d'urgence na état d'urgence ça veut dire que non et puis c'est bobi que non batango to mboka est traversé ba période bon makasi on a coronavirus au et bon mingi alors vu l'état d'urgence il y avait pas moyen pour marcher na batango wana ndepo tango to monde que non a lever mesures état d'urgence mboka comme na kimia desco biso peut marcher pacifiquement pour que notre bi que non il y a les souté pour tout ça na mboka nyo sur ba institution. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Bonjour madame. Pesa mbote na bande on se bazolanda bina à travers le monde. Na pesi mbote na bana kini nyoso nazali Joël Mbombo vice-président de la Ligue des jeunes. Voilà. Il y a ATD. Monsieur Joël Mbongo, vice-président de la Ligue des jeunes. FCC na cash, ils ont déjà élo manquant. Vous en a coalition moro na kati. Pona nini herba militant ya UDPS, ba bima qui peut pas marcher ton population ba bandé ko bima pour ba télémer la loi, il y a monsieur Minako na Sakata. Poni bino pe bandé ko bima mbala moro te pour marcher ensemble. Bon, biso il faut goyer baboye. Biso na cash toza na kati ya coalition. À ce qui concerne makambo ya loi o bango ba téléma qui pona ko marcher, ezali mosala o epesa meli ba député na ba sénateur mosala na bango ko proposer ba loi o ezalaka voter na niveau ya assemblée nationale na niveau ya sénat eza mosala na bango biso to mona ke ezalaki na raison te to ko marcher pourquoi on doit marcher s'il y a une raison valable. Donc une marche pour nous ezalaki sans objet, raison pour laquelle to quoi ko kota lokola bangulu te to marcher na eloko ezangi tina. Voilà. Les lobino bobimi bon marché pour nani. Biso to marcher parce que
pour soutenir l'institution Yamboka o efandi. Raison pour laquelle tu marches. Pour soutenir l'institution Yamboka. Alors, tu bandaki marche na biso na niveau ya kohydro na première ri et ndenge to chité na niveau parlement, tout s'est bien passé. Yo moko mona ko zalaki sur le terrain, gaz lacrymogène bétamité, munduke bétamité, tout est passé tranquillement. To zalaki na mokonzi na biso, ni sénateur José Makila Soumanda, to tamboli calmement avec les autres partis zalaki belé entre autres PPRD regroupement belé G18 regroupement na biso et belé zalaki parti to tamboli tranquillement et jusqu'à ce que to komaki na point de chute na biso to zapena ba militant ndenge zo mona na bato na base na biso kala mingi te to ko kabwana pona to zonga na bandako tranquillement. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Oui, na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso ngai ndeko Jérémy Njoku Boma nazali moko na kati ya Ligue de Jeunes. Nazali directeur des cabinets adjoints et à Ligue nationale des jeunes. Merci beaucoup monsieur Jérémy. Marche Leki. Oui, Marche Leki na Kimia parce que oyebi que FCC et puis particulièrement notre parti ATD ezali parti o ezali civilisé o etosaka mibeko ya mboka o tosaka makambo nyonso na molongo. Et totamboli na kimia pour na biso tolobi vraiment to féliciter ba militants na biso na manière na comportement au ba affiché sur le terrain. Voilà, tomoni bino batu ya FCC bobimi vraiment ebelé na nzela. Mais batu musu ba koloba, soki bata FCC ba bimi pour ba marcher bongo, c'est parce que ba yebaki que bazana droit ya polo na 3000 francs. Est-ce que ça solo? Mais madame, oyebi toujours na mbogo balobaka toujours kaka mabe na FCC. Na mbogo bandoki bazara na FCC. Maramuto mabe zara na FCC eza lokuta. Public yango ne confirmé. Oyebi ke na mbogo balobaka FCC za na batute. Bangonde bazara na batu. Full oyo moni wana nani yango asi organiser ngo na mboko ezaka ka FCC. Donc awa batambolité pour na polo, batambolité pour na mbongo. Mais madame, chaque parti politique ezaka na organisation nango. Pour tous on appelle libanda batu basisa qui déjà marche mais bazo kendete, ba telemi apparemment ba la bobimisa bambongo bo futa bango. Bazo c'est la mot d'ordre ya mokonzi. Mais ce sont des militants. Il faut pas un mot d'ordre ya mokonzi avant ba kende ba tout ko ça la marche. Donc basali marche bato ba passer journée mobimba. Faut pas yoka mungongo ya mokonzi na bango alobi liloba et puis annoncer bango ba kende. Donc c'est comme ça. Est-ce que coalition FCC n'a caché ça qu'un avenir? Mais effectivement, vous avez suivi même le président de la République. A lobbyé moko clairement que notre toza dans la paix. L'andapé mon continent biso Joseph Kabila, il est dans le calme. À sa déclaration mon côté il y a rupture, il y a coalition. Vraiment bata FCC bazan calme te pour état de droit et ça le roi ils beta bango makasi. Non, d'ailleurs état de droit de biso batoto banda maman, c'est Joseph Kabila. État de droit biso. Hein, état de droit c'est nous. Donc eza débat ni nezo beta bato. Na tango ya chef de l'État Antoine Tshisekedi azozwa muntu un ministre na fonction abimisi akende ko se présenter na parquet à Samba. Mais na tango ya mwana mboka Joseph Kabila makamani zalaki te. Madame Lokuta, il y a eu des ministres à l'époque à Kabila, Bazaki interpellé, il y a eu des ministres DG, à l'époque à Kabila, au peut devoir à Longola qui va avoir fonction, prévenir qu'à l'Équateur même, il y a eu un gouverneur révoqué qui est le président Joseph Kabila. Donc il ne faut pas que l'Oba Marambo ya balabala. Donc biso Marambo nezate. Voilà, merci beaucoup. Marche au bino bosali, est-ce que quoi aboutir na elo comment ko eko changer to eko même changement moko. Po bino bata FCC bozara majoritaire na parlement. Mais l'objectif c'est quoi d'abord dans cette marche? C'est-à-dire que tozo marcher pour na ko soutenir ba institution. Tango bozo marcher pour na ko soutenir ba institution, to lingi cohésion nationale. To lingi biso nyonso bana ya Congo tozo la kimia, toza la uni, to boyi makambo ya tribalisme, to lingi biso nyonso ba congolais toza la uni pour que to garder mboka na biso ezala na bomoko, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.